60, depuis 65 ans maintenant. 64 ans to kokoluba. Banda mokolowana di ngumba salami kasi to salama kan musalate. Donc bisu soko na mokoloma lelo to kumisika bisu zadi solo nzambe alingi biso. Nzambe akoka kama bondeli. To banda ki malamu. Tangwana to zalaki na kuka mwaka mingi. Na kama ti exemple le service de l'information. Mais tangu to banda ki nasumba ki caméra moko to sumbi projecteur mais muke na kanisi na église na biso wana sasa bisba to tozali vraiment na équipement presque ya service de l'information bakamo kamingi or que nzambe apesa ngisuma yela depuis 59 na sumba ki caméra. Donc, tu as service de l'information. Poate, maso to kuluba. Mazali. Film ezali. Lelo tangu natali cérémonie en Gombe Kinsuka, la cimetière à maman. Film ezali te vraiment ça n'a passé. Or que na sumba ki biloko ebele. Kasi si umili ibande ko kufaka. Ole te renouveler moyete. E makamusu tuzala ki kusala tangu nakala. Lelo moyete. Oh, mpona nini boyi. Ba misala yo songa na bandi moyete. Mais loko nini ezangi biso au fur et à mesure zala kokola malamu nde to komela soko to bana kina kiti moko mais sikasika to koko sana bakiti ebele kasi ozala kina bakiti juu sikasika ko 1500 ezali progrès obe ko diminuer to zala ko diminuer parce que ekoko salama na biso ndenge wana te solo ba mama mukumba izale na biso ngai nazale na kubanga kansi décision finale il faut tokenda de bosso cette fois-ci il faut tokenda de bosso to jungi la bolingo na biso ya 1956 il faut tokenda de bosso to lala de susu mpongite to kamata misala na biso au sérieux soko baponi yo ozali boye sala musala na yo kuzala orgueillete ndenge baponi ni yo sala musala na yo lukuna na lubaki ezalite bande ko tatankimu soko kambi kuna na 4 zones bakena kana tatankimu wana na boyi oyi kambo yeko na zone na cataract bakena kana tata wanzunga sa te pako kuna ngai na mayombe te ezali pona mampako te dingumba ezali tata moko mama moko to kani sika wana soko to tabula ndengona nde utomani vekto ezali dikamoto sito mesani yango deja tango wana tozala kina ba 4 zones te tozala kina ba cataract tozala kina na ba fleuve te ezala kite ezala kabisu bana nyoto to isika moko e bulingo ndengo wana vraiment ko kamwa e na boyite de to encadrer bateau ndenge ba pesi bisu ba responsabilité to encadrer bateau pour ate tozala mutu moko pamba te ezali de susu dinguma na motu te o région kingandi ezali région motu boye te encadrement na boyi te kasi oyo kokabala de susu bandimi te wana ngana boyi ba région to kokabala de susu te mpona kutia représentant régional awa na bazaire komina nga pasi pamba te l'état lumina ngai otia mokongo kuna te to boyi pana nini solo otia ki liaison moko kitoko na kamati moto ya Bukavu na Tindi na Lubumbashi na kamati oyo moto ya Kananga na Tindi na Bandundu na Mushumai na Tindi ainsi de suite dikamango sebelesa ki l'état mingi kasi kawa abiem pana batu ya songi allez babandi ko allez bisu to senga boy il faut tout chamutu to bondala tata nzambe nkolo Yesu elimu santo solo okumisi biso na minuit na 0h yangwana bana ne balembi mingi tozalaki na mokolo mwa le 28 sikasikawa
tokoyingila na le 29 avril totondi bino botondi pendant le premier tina mokolo malelo bino bato bobatili biso bino bato bosalisi biso bino bato bokumisi biso esika biso tozali na mokolo malelo tata nzambe nkolo yesu elimu santo toloba nini tozali na eloko ya kojongisela bino te tozali kaka bana na mawa na maanso bosaleli biso banda mokolo oyo moko na kati na biso abutamaka olakisi biso bolingo na yo okokisi mikano na yo obongiseli biso ndenge obongiselaka baninga wana basalelaka yo liboso lelo ezali toro na biso nde tolingi tosalela yo kanisi nguya ezangi biso pouvoir ezangi biso bolingo ezangi yango wana biloko wana nde eza na biso privé soko tozalaka na bolingo eloko moko ekokozanga biso nde ezali te pamba te bino bokosaka na bino te bosi boyaki po ate bobongola biso tokoma mpenza solo bana ya nzambe wana tina wana nazali na batata na bamama batambolisi tika te olata bango tokamata mibeko totia yango au premier plan totambola na mibeko azala paster selo motei biso bandimi totambola na mibeko priorité mibeko pamba te soko tozali bana mibeko bolingo na biso epai na yo nde ezali monene bolingo na biso epai na baninga ezali monene yango nalata biso po ate tokokisa mikano na yo bongisela biso tata kanisa baninga bazali lisusu na nzela yo nzambe tata yo nkolo yesu elimu santu bobatela bango po ate kimia ezala kokisa mikano na yo tata ndenge obongisaki na baninga basalaka yo liboso ndenge wana mpe okokobongisela biso salisa biso po ate tosala ndenge bino bolingi tozali na masolo me tokokobosana na lere boye te ndenge okanisinaka biso banda tongo mobimba moi mobimba ndenge okobongisela biso mpia na butu mobimba ndenge osalisaka batata na biso oyo balakisi biso yo nzambe nde toyiba yo ndenge nini tokokosalela yo pesa biso mpe courage ndenge wana misala tosala kosala ebele kasi biloko toza kolonaka tozala kobokola mwa misala moke oyo toza kosalaka ezala kobimisa na biso mbuma te orke malamu nde ebimisa na biso mbuma po ate tokokisa mikano na yo zala na biso libela banda lelo tina suka na molongo tosala na yo nzambe tata nkolo yesu elimu santo amen. Vajelo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Tolandi maloba papa mfuma longo. Bandaye bandeliti suka. Tolandi malamu. Oyo ezali koleka lelo na nzoto ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Denge papa mfuma longo papa da. Konti mauti kolobelango. Eske kokante kokanite? Kokani ya? Biso devoir na biso yangwana. Po papa balubaka ndenga iya uti kolobelango sikoi. Esika bango bazali kamera ekokozanga te ba photo ekokozanga te pamba te tokotuna mabatata basalela kindenge nini tokoloba te na micro kasi mbala moko totie maloba wana ndenge tukuti yango sikoyo eloba mete aye papa mbenza makamongo azilaki yango wapi yango tokochaka babanda tosengaki bolimi sikike ezali mwa mulai po tokati biteni na biteni mpona nini tozwi bapoint essentiel so totali na kati na lingomba oyo mazali koleka sikoyo
yango kaka batata bayaki kovivre na yango.